Voilà maman Naomi. YouTube Ndeni. YouTube est bien. Ah YouTube bon? c'est très bien que madame votre mes abonnés. Mes abonnés merci la bino, merci beaucoup. Lelo ma mission officielle. Pour moi en tout cas merci à mes abonnés. Tous on a pour ça ma vidéo encore à ma casse. Toujours branché, toujours devant la télé. Pour moi ma nouveau vidéo ezoya et bleu qui tout comme tout. En tout cas nous allons toujours ensemble. Likez et s'abonner et toujours les commentaires. Tabana biso ya poso. Na vite fait na mai pona koboka mai wana. Alors na kata tabana biso ya poso. Na tie matungulu na nga moko parce que nous avons toujours tenté ya komema to comme kolwa ko sala ba vidéo na modèle muso sala ba vidéo. Un modèle qui est calaté, là où tu as montré tout en même temps. Alors là, tu as ça pour ce yango, na sokola ngo tellement bien. Bon, on est à côté la kitoko. Na sokola là bien à vinaigre. T'as na sombi, na sokoli bien à vinaigre et puis na bombi yango. Na tia na congélateur. Na yebi que je na olamba, na za musa na nga mingité. T'as na sokola on a vinaigre bien tout na citron. Leta na lamba ndela misika mbala moko na tia na njongo na bisomba moko et du coup na yeko tia feuille moko. Tati matungulu ngana ochokata wa la zo bakisa mwa moke kwa mwana nga mwa ndambo mingi te tati ma poro nga mwa moke po sala ngai solo kitoko ina ja kocha muscade nga mwa moke pas trop et du coup nazana aya mbumate nazo kocha ai nga ya poussière aya semola. Mais il faut ça faire attention parce que les kamingi, c'est moi mouké à la poussière. Et après, on a déjà côté poivre blanc. C'est poivre blanc là. Et à la fin, on a déjà côté bouillon na biso ya végétal. Pas trop. Sur le petit bouillon est belé, sauce noix tabac et beba. Ezaka modèle monde la lambela taba ya soupe na taba zola malelo o eza taba ya poso moi ki ya poso te taba poso soko tukisi pe mingi ava ucha tomate atoki mingi poso ko lemba makasi ekomi mwa webi kaka fa lemba me ko lemba mona ndenge moko ya kitoko mes abonnés nanga en tout cas ba shalom na bino là partout vous allez ba mbote na bino nzama battre na bino mama chouchou coco chérie. Tout ça la vidéo moquée par la grâce du Seigneur. Et puis na kocha mungu na nga susundambo pas trop parce que bouillon pe azakana mungu. Ba bouillon tout ba sala ka n'importe quel bouillon faut te baké ezakana ba mungu na kati. Pour bouillon e vanda et les kabikole belé et ça la protéger ezakana mungu. Na si ça na si la lumière alors ezakana mungu. Le ngai na tie mungu moquée bouillon po moquée pour la sauce na ngai azala léger. La ligne azala sauce bloquée ou trop d'électrique azala un peu bloqué donc moni na ici dans la biso et koti bloqué mingité d'abord o tie na mai ya moto o sokoli ba mai wana o ya bloqué à saleté de kakawana bloqué wana o sopi yango mai wana liboso tango o sopa tabana osko comme propre et le bazé et tout ça dosko ji o tie na nzungu na comme ça alo tie ba matungulu o tie ma feuille moko mo ai na yo mo bouillon moi ndembi na yo otie moi ndembi na yo ndenge abani kotoka mokebo autoka mingi te et du coup na koma direct na makambo ya kocha tomate donc là totie mungwa totie muscade totie ai na biso ya poussière bouillon ya végétal totie pele yango là sikoyo tokona kosala makambo tozala ngo là totiki na moto na otia mai atoka mo moke mingi te et puis on a la besoin ya kolongola ngo vite fait malgré ça la tchaki na nga citron sokola ke on mena otia moi petit jet citron. Vraiment petit jus, pas trop. Pourquoi tu as tangaouis? Mais moi, je n'ai pas besoin de tangaouis aujourd'hui. Parce que non, c'est la moto, elle a pipité. Elle me rappelle comment piquer. On a tiré pauvre blanc pour nous ça moi piquer mon quai et piquer mon quai. Et ça a été piqué mon quai na pauvre blanc. Donc il y a la pipité. Moi, tu peux mettre tangaouis. Mais si tu as tangaouis, tu peux mettre le tangaouis na katsabilo que ça rappelle très bien. Et ça la guitare va casser. Là, tu as boyé, tu as sur et tout cas. Après na kocha ngoma mokie seulement soupe après na kiti yango mais so ka toke belé ba misu ba posone o a olemba te makasi eza so pour na mnote il faut poso oyo et za la cam tala on besoin ya poso oyo
So vous avez quand même moi sauce mais je manda kitoko makasi na tomate hein. Pour moi déjà changer ma solo. Donc là ton zipiango. Voilà, la tomate na cha mafuta mokie pas trop. Pas trop mafuta comme ça. Atoki moi mokie. Matungu nanga alimwe sikoyo. Nazo ko chango sikoyo tomate na biso likolo. Alors tomate eza mingi parce qu'ils ali dans ça la sauce ya tomate ya taba. So cette tomate comme rouge et comme elo mususu. Là on a té tomate na sobo likolo wa. Voilà, on a biso comme na soupe. Sauce na biso kitoko makasi. Ya soupe. Voilà. Voilà, en tout cas, kitoko makasi loko na biso et beli makasi bien. Likez, vraiment s'abonner, taba soupe. Taba na biso kitoko. Vous êtes obligé de la soupe rouge pour ba kitoko. Tomate na mboma déjà c'est bon pour la taba na yo, vraiment. Taba na biso yango wana elle. Alors, shalom balanzambe. Toujours comme montrer bien comment ça la huile à carotte est facile. Alors, au carotte na biso yango et c'est na biso pour na ko râper carotte mais nga na sel en monté. On sel en monté et c'est na biso aux la vitamine E na yo yango yo. Vitamine E et aussi na biso aux na molinex na yo. Alors ngai na sel ka na molinex. Nous avons besoin de moulinex, na y mon carotte, nous avons besoin de mon carotte, mais nous avons besoin pour qu'on a râpé et c'est tout. Au cours râpé au sein de la moulinex, au devenir la même chose. Alors on a ça directement na moulinex na biso. Et puis na kati posoté, na ça on a poso, na on a poso, nous sommes ensemble. On va essayer de retourner, tout en dernier retourner. Espère que il est tanga. Comment est bimi hein donc au koni quand on a loko wana e makaboye mais le problème on a remarqué donc pour on il faut dire le besoin na au râpé ngo d'abord so râpé ngo aux ana facilité à koni la molinex na yo. Alors si ça la molinex donc ils a trop dur ça makasi au ko tshaka muke ozoko koni kango. Na moni ke carotte aza tellement dur makasi yango epermetaka te ke e banika dika tona molinex ko pour bebisa molinex to bebisa molinex pena cher ya makasi ndoko yango au rappel liboso après nde oniki mais nga na essayer ko ni quand même yango ebimi monde ebimi donc là to ke tshaka na moto na zoka ndeza boina na zoka nga moto na okanga moto et puis na robomba ngo pendant 2 jours pour ça dans 5 jours comme olingi ata 10 jours pe comme olingi ngana na kotika ngo na tango elle se no talango ça monte pour les changer 2 jours ou 3 jours après na passer on na ba minute neuf oyo et ou la carotte ko kinango approcher vitamine ya vitamine E. Voilà. Alors mes abonnés na comme na suka la vidéo na biso ya carotte na biso salaki. Et comme la souka bo le misano ki mo lembinga na tele na lembinga et pardon la vanda pardon donc il la biso esili ya carotte na biso vraiment esili kitoko makasi de bozo mononka boye vraiment esili oza oya batasenga commande ya batu donc là ezo kende pa batu oya ngana pakola nga moko yango etikele muke na obakisa ndambo mpona continue kosala en tout cas ntango ozosala yango okomona ke à chaque fois ozosala yango ezokoma su kitoko tandi ezokoma couleur kitoko eza ma très bien huile de carotte na nzoto comme moi suka moi ebima bien eza te toma moni donc kitoko makasi mpona nzoto nzoto na biso esengaka subile makasi te okosala huile na yo et puis obimi pour nous na poser pété poser kolemba tout en tout cas eza bien pour na santé na biso maman Naomi azana pour na olamba mais azana pe muke pour na ko sala bloka boya ayeba ka bloka teme belé na baki na ko continuer ko monter ka pe bino bloka musu ya na salaka ba huile ko la ba huile carotte na salaka
lokola ba huile kaki aussi na iso webi kaki na salama huile mo vite fait na YouTube nanga ya kaki na sala kango aussi c'est très bien pour la santé kaki pour na kolia eza très bien pour na ko pakola aussi c'est très bien na sala ba huile mususu ya ko pakola nzoto pour na ko ba massage vraiment et la koloba te mettre au sala on kalamigité vraiment est fonctionnaka très 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 bien na mala mutu zo kama mutu passe awa ozo kama passe sur kingo tamso na stima obana tamso ba douleur ba loma bongo ko sala ngo eza bien moi de se changer bande konanga so bo tikaka do mindele o bloc ba o sala bisasa ba sala bisana to souffrir il y a un moment mon boye au mona mokili oyo komi bloqué ba pharmacie ezate eloko boy ezate bato bataka na internet awa mo batinda biloko ete parce que poste et salate mais soki yo moko oyi bloko mokio sala mokio na ndako na yo oko permettre que na bloko soko bika na ndako na osaki oke koluka musika. En tout cas, nzamba batela bino nzamba za na bino to kono sa video na biso ya kolamba kala mingi te to sa bloka kolamba na biso biloko sika kolamba ezala na ngote mais biloko nde ya medela sika ya ka toujours parce que na basala solo ka sika te o to sala wana bangombe bangulu bataba ba même banani basi ba bima bata sika ba bima suti o pondo sika o te modèle nde ya sika o sala ngo ya nde ezalaka tu vas toujours na bino branchement na me olemba bino te akosala midele bele toujours branché toujours otala mana o miso atelo comme pour que na mo mpandi mo muke na ma chaîne na na sala wana na yebi la petit abonné baza maté mais par la grâce de Dieu bo s'abonner mo pour na muke pour na soutien kaka alors pour encourager surtout encourager na tembo été pour na YouTube na vie moté pour na YouTube mais tout ça la kamaka moto yepe ba yeba pe ko ba cycle mingi obino o to yebi yango to salaka ko lamba et puis bakamusu ya komela na commenter donc pe ya komela ta ozomona ya pe ata moko ba kinso santé ezo ko ningana mais dans sous par la gasi lobby na ko montrer vidéo musu o ya bien ya biloko ya komela ba toujours brancher à hôtel la chaîne nanga amona bino za la carte na bino en tout cas liker et s'abonner et toujours les commentaires. Ce que olingi ba obligé à mututé, ce que olingi pété au taleka vidéo zuka maele au tikina yo et c'est tout. Nzamba sa biso ngolo pe grâce tout le monde a somba la sima na bolingo ya nzambe. Là to comme pour prochaine vidéo na biso par la grâce de Dieu na bino ensemble de konanga mes abonnés à moi et ciao.